Tous en a besoin ya musala nzambe kende liboso, tous en a besoin totonga église ensemble. Et centenaire tanga tongaki tanga ceux qui problème nzambe ko défendre. Ceux qui bosi mukanda âgé nzamba solo belo komoko ke boza ko lala na banda ko malamu boza ko sala nesika kitoko menga nzambe nazana bisika ko lala te. Nazana bisika za malamu te. Entrée à l'église salité, est-ce que moi salité au solo là na bakonzi ya commune mais quand même ko tchata moi béton na niveau ya nzela au monter za salité ba ko boka le bosso église ya malamu te. Papa to solo là qui déjà na sala mikando l'état pesenga pona bongisa espace ya balabala. Bon tala kaka nanu église salité bon take balabala ndengeni. Escalier to tsaka comme ko bukana et comme au Boukana, donc ça suspend à bien. Sur l'hôtel escalier, on a la cérémonie et celle va fissure. Donc, ça ko exaro là, exaro soit maille. Donc, toujours risque de perdre même les balcons en place, toujours coulé à. Mais tant que nous sommes il faut que nous salaire la commission. Parce que la commission il faut atteindre le réseau ma bébé ça na baninga il faut que commentaire belebele kola yo bisanga tika musala commission ce qu'on continue musala la commission okufa pona bengi au servir à temps plein ba misusu ba kenda classe dès que balongwe kuna ceux qui prière ba kitika na se ba prier na place base à la distance na église Bana boni na kati orphelinat bana base belé mais pour le moment ba misusu ba classe faut aussi une église to sokokate nde to zali ko kanisa ke to tia orphelinat likolo awa nde ngano somona comme tonique makoki ezate nde zo sala ke mayezo vanda de mayo sukozo provoquer ke bebisaka lisusu dalwe yase donc ça fait beaucoup de temps to zo tonga église et ça aussi la te parce que possibilité pente zate bande kuna ngai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque là batoma basilati $1 seulement franc congolais ils en ont kaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année neti kaka bana nyonso o bazala wanda ko ba parents soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.
Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote balandi ya Chebiso Télévision, chaîne Oyo. Et le blabino m'a bien toujours na bonzambe. Plaisir eza ya koyeba ite boza ebele bokota la biso mokili mobimba. Merci na confiance boza la biso. Merci mingi na sponsor na biso Jésus-Christ Nazareth yende a sponsorisera biso awa na Chebiso Télévision. Bandeko ba bolingo lelo yo na kiti parce que na demande na bino bolobi en tout cas papa chic meka kokita sur le terrain. Oyeba est-ce que papa Josué qui tout là azali mosala na nzambe ya solo. Est-ce que azali na itonga to pe ayer le capo distraire peuple de Dieu na yango ngai na lamuki na zui caméra na bina kita sur le terrain naloka koyeba est-ce que azali mosala na nzamba solo. Est-ce que côté au église ezali parce que mingi to yebi ba ya ko na internet mais ba na sikate ba na église té ba c'est la nzambe na bosolo té mais to ya to zali na kati ya Kingabwa bomoni bino moko to zali boso ya église ya papa botala bino moko citation ndenge ezali et puis bomona bâche na ezali kolo kuna église na ye place oyo moto na nzambe église ezwami na Kingabwa bana Kingabwa na pesi bino mbote. Voilà. Yango to mekambe ko to kende mo muke to meka ko yeba est-ce qu'avandaka awa to avandaka awa te. To ko kota ndeko yaka na caméra. Papa na pesi mbote. Mbote papa. Sango nini? Ouais, kimisa na ngolo nsambi. Awa tozali na église ya papa Josué. Ouais, tozali na église ya prophète Josué Kitula, la restauration de Brèche. Okay. Est-ce que yenda za mukolo église, mukolo etonga we to yaza adjoint to mukolo église azalaka na poto to nto yeba. Bon, quant au prophète Josué Kitula, il y a des visionnaires. Il y a communauté, il y a la restauration de Brèche, Mobimba. Il y a des numéro 1 de Konzi, il y a la restauration de Brèche. Est-ce que il y a l'église ou un po bat bako tali mukili mobimba batindaki ngai molobeli na bango mopandi sango na iya kotala na kita sur le terrain na yeba place est-ce qu'il y a azali nano? Ouais, papa azali. Tokomona eh? Ouais, tokomona eh. Yebisa ke Chic Mukadi azali banda. Bandeko ba bolingo bomoni déjà tomoni to sali surprendre bango po sengi to sala ka boyi po to yeba basala na nzamba solo na ya lokuta. Na surprendre bango na meka ko yeba est-ce que yende moko l'église oyo na demande na bino botindaki ngai. Na pesi mbote na batu balingaka biso te mbote na bino na bosala ki malgré na une église. Merci mingi na mame Miliseti Mainga depuis Canada ye asungaka bana bitike na ofela na evida to est toujours na cadre ko informer bino. Merci pe na ndeko za na caméra Elias hein? Donc il a réalisé en même temps que monter Denis Mosolo pe na bosela inte Chris papa position alobini papa alobi okota na kota bana ko bana ni tokota na tokende komona papa c'est là muke c'est là alobi lelo papa au mona biso ndi tokoya église en munene hein? Moyen te papa. Merci. Bonne santé. Oui, ça va. Naye quand même malgré na ndenge musala ko salama. Boni sango nini? Ça va un peu papa, ça va tozo bunda kaka. Yonde moto salinga yi. Vraiment surprise. Bon, boni awa tozana précisément wapi? Awa tozali na limité précisément na Kingabwa. Na avenue Muzengu numéro 42 bisika oyo église ezali nde église ezawana orphelinat toza ko loueza quelque part awa. Oui nde moni awa mabaye beta mananu osombi awa kala izaya yo to futelaka vraiment na sombi awa kala to sombi yango kala to ça fait au moins 7 ans tozo tonga église mais aussi la te po toza penza na possibilité te toza pa na makoki te ya bato bakoti ko soutenir biso pona mosala sila donc soko mati même likolo komona ke maye il fallait to mata to couler likolo moye ko couler le susu eza te po mbula ndenge zo beta eza ko bebisa beto ya likolo donc toza penza na risque mkolomso koto mona peloko ekwei et prophète Josué bakangi parce que makoki pende zate pona kosilisa esika yango
donc tozobundaka moke donc mosala monene yango etikali mpena makoki eza te donc so mbula ebeti okomona ke dale ekomi koswete donc c'est ça. Voilà, les autres bagito surprendre yo moi muke na yango pe to kutena ba problème awa boyoki moto na nzambe ninga beleli alors tomoni idée za iko ça à 2 étages ou 3 étages. Ce que moi ça to koto matana yebite. Oui, to visiter hein, donc to visiter na biso. Voilà, na cadre toujours ya koyeba ko visiter église tomoni biso moko ndenge papa lobi que en pleine construction tomoni sikoyo papa awa ezaki boule ne bosala nini ide ezaki nini oyo bokangi batole boye. Bon awa tokangi batole parce que mbula so ebeti mai ekotaka na église nde tokangi boye po likolo awa na esili te. Bon tozali kokanisa soki nzambe apesi biso makoki soki bato bakosunga biso bato mawa bato bamonike parce que tosoutenir œuvre de Dieu likolo awa il fallait totia orphelinat totia orphelinat parce que bana orphelinat kote bavandi toza kofutela yango donc makoki mpe nde ozala te ya kofuta orphelinat kofuta aussi na église tozokoka te nde tozali kokanisa ke totia orphelinat likolo awa nde yango wana ozomona comme tonike makoki eza te nde ezosala ke mai ezovanda donc mai oyo sikoyo ezoprovoke ke ebebisaka lisusu dali oyo ya se donc ça fait beaucoup de temps tozotonga église eza kosila te parce que possibilité mpe nde eza te. Na minute oyo nini ekozanga pour continuer kokule beton eloko eza kozanga biso ezali fu tosomba bibende ndambo bibende yango tozwaki mais eza mpenza insuffisant e tosomba camion bazelo camion mabanga kosomba aussi ciment ba main d'œuvre ya bato et po bana bakule awa pe bamatisa mire po so bamatisi wana ezosenga lisusu if batia toiture après kotia toiture nde tokotokabola bachambre ya bana mpo bakota na bango donc so tokule tomatisi mire totie toiture misala mosusu etikali kotosalema ta na nsima nde tomatisi bana ya orphelin mpo bazwa esika ya kovanda na kimia parce que na église atofuta te ebando ozalake bawuti bamisusu nde bakenda classe deke balongwe kuna soki prière bakitika na se baprier na place bazala distance na église. Bana boni na kati ya orphelinat bana baza ebele mais pour le moment bamisusu bakie classe oyo batikali baza mokie donc oyo batikali wana bakotozala so baza ebele bakotozala 4 ou 5 mais bana bazalaka ebele toza na bana mpenza ebele oyo tozobokola. Mais kasi batalaka mwa mingi bato basepelaka na ba témoignage na yo bato basepelaka na lolenge yo osalaka makambo ozali sérieux ozali moto na nzambe oza vrai alors bakotala yo nini okoloba na bango senga soutien na peuple de Dieu nyonso bakotala o balingaka yo basepelaka mpe na yo o bandimelaka nzambe na yo voilà lobela bango mwa maloba. Vraiment eloko nasengi bandeko nyonso tu bana nzambe nyonso tu bana nzambe bo soutenir biso toza na besoin ya mosala nzambe ekende liboso toza na besoin totonga église nzambe et centenaire ntango atongaki ntango soki problème nzambe akodefendre soki bozwi mokanda ya age nzambe azoloba eloko moko ke boza kolala na bandako ya malamu boza kozala na esika kitoko me ngai nzambe naza na bisika kolala te naza na bisika eza malamu te alors bosoutenir biso lokola Néhémie atongaki temple soki yo mpo otongi temple okotozala moko ya Néhémie do bosoutenir biso parce que oyebi biso tozobunda na koservir nzambe kati na vrai eza difficile mpo mona bato baye basoutenir bino mais omonaki bato baza na kati ya vrai te nde ozomonaki baza kozwa peut-être lisungi la facilité mais nayebi ke ndenge naleki mpona kosenga bino bana ya nzambe oyo mpe baza ya vrai nayebi ke soutien na bino ekozanga te vraiment mpo tosilisa mosala mpo toza kokende soki otali na se ya beto okomonaki meme escalier totiaka ekomi kobukana donc eza lisusu mpenza bien te soki otali escalier wana na se okomona esali bafissure donc eza ko ekisa koumela ekisa kozwa mai donc tozo risque reperdre même le balcon place tozo couler awa donc c'est ça. Bandeko balandi bomoni que mai moto na nzambe akoloba ezali vrai bomoni église bomoni lolenge kani ako entretenir na bana nzambe awa esika na ye mais kasi
difficulté ezali ya kotonga nyonso asa lobby monta bonne foi donc obengi kaka papa alors peut ça numéro parce qu'à partir à poto MPC comment partout au na mongo et ça va mundaki d'agence té soki pe ozui libako au na ria to Western Union et ko komela papa et ko sunga nzamba ko kanisa moni elonga lo bakango lelo soki otie moi quelque chose na yo na ndako nzambe kiti hein donc monta o vandela aussi longtemps kiti ona ezaka na ndako nzambe yebaka mapamboli ozana nango voilà moto na nzambe mais non sikoyo na ndenge to yaki boy to moni pe nzela ezali malamu te to moni entrée à église salité est-ce que moi salité au solo là na bakonzi ya commune mais kambe ko tchata moi béton na niveau ya nzela au mate za salité ba ko boka le bosso église ya malamu te papa to solo là qui déjà na sala mikando l'état pesenga pona bongisa espace ya balabala bon tala kaka nanu église salité bon take balabala ndenge ni deux senga que peut-être ceux qui le collabent bongisi awa nde droto bongisa liboso église donc to ça pensa na impossibilité papa mais chic pona ko silisa musala wana donc charge za mingi ba partenaire bazate o ba ko peut-être ba soutenir ngala musala na zo sala na ça penel ba partenaire te. Mais comment expliquer que mbongo tongi église aux yeux kana mabonza to mbongo zora wapi po quand même tout mona musali salami boy donc mbongo zora na wapi pona o matana mo niveau boy to mais tous anon bas tous anon tous on a mo muke pour que mona c'est pas donné à tout le monde hein. En tout cas félicitations comme on a quand même au télémission le boy le pas on peut louer mais yo moko somba na mbongo et c'est que aux ana bandima bien ba chaka mabonza bien non bon to le ba oui parce que même 1000 francs la mise ensemble par rapport à mukio bango baza kopesa et ça lié belé on s'en bazo pesa mais le pango église na somba ki on parce que la sala qui commissionnaire ya diamant pe or on sala or na diamant comme un commissionnaire donc na ko gagner mbongo mingi yeba ke kinga bon ma pango ça cher papa chic donc on moni le pango boza 30 mètres donc mbongo la somba ki le pango o ngamoko na maboko na ngana bimisaka à peu près 30 quelques mille dollars église bakisaka ba 5000 6000 ndeto somba ki sika oyo des agents mbongo nanga moko mais tant aussi nzamba ebisinga il faut natika musala ya commission parce que oyebeka commissionnaire ndenga zalaka il faut atelo ko za mabebo sana baninga il faut tsa ba commentaire belebele kola yebisanga tika musala commission soko continuer musala ya commission okokufa pona bengi yo au servinga na temps plein nde mbongo de gestion na sumba ke sika de moyen ko continuer sur ça la kite nde ngolo moni musala ndo surtout le pango somba makibongo mais ce ko tonga onde to so tonga to so landa déjà bambula ebele do 6 ans ou 7 ans ouais ça que église pèse 1000 francs 2000 francs 3000 bo sombisa ki mo resima botongi donc ce qui to ça qui na makoki pendant 7 ans église ko to ça la boyete et ko to ça la boyete donc lisungia kama mukie église ko to pesa nango mais to zapenza na lisungite bato ko to tele mobile ba keno ba partenaire o ba so soutenir soit ministère prophète Josué papa bazate bazapenza te pointé au senga lo bato mususu basenga ka bato yo ya mano téléphone a pasi mutu mususu obengo sambela ye azwa côté mutu mususu bengo peut-être rappeler mutu mona yamaki l'autre fabi papa bengio na ni apesi vembo te sika zwami à niveau ya Allemagne si je me trompe pas alobi a bengio elo ka bengela ki yebite na bosa na koma nzambe wa mosala na nzambe na ko saote abi na bengi papa Josué na pesa ye quelque chose mais papa asike ko yamanga na téléphone te bon siko bato mususu ba obenga yo pour soutenir yo oyambaka te finalement ba osala nini papa chic vinanga eza via prière ndena otacholoba awa papa soki loko wana nzamba lobi ke pesango papa chic o mato ki teze papa chic parce que bombel déjà ye nzamba sa so bate pas simba motema ya mutuke pesa mosali wana eloko omoni papa donc nazalaka vinangai toloba sur 24 heures papa chic na kotu kozala na 14 heures du temps ya prière na kotu 14 heures du temps ya prière bato ba yebinga ngolinga mungongo ezaka ya kokauka parce que chaque fois nazaka na prière tant mutazo benganga nazala kata prière et kozala passe papa pour au décrocher téléphone yamba mutu omoni bon parce que naza déjà na prière pour na respect le sambo na koto kata le sambo te pour na yamba téléphone nzamba sa nzamba zwa akoto bomoka likole loko wana ke au décrocher téléphone bado sula na bato omoni yango omoni ke mutu soka le biloko akina ngina sunga papa Josué même so zwinga te yebaka ke loko wana soki bongisa mi pona papa chic ke o eloko eza papa chic eza papa chic donc honnête bato bati na mbongo ba kotia na kombo nini soki bato ba koti ko sunga biso kombo ezali kitula munongo Josué
Tout là on va recommander. Donc toloba ka ya nini boya ka I T U L A Kitula. Munongo ezali M U N J O Munongo. Donc Josué babindenge komamaka toujours. Namandi bato bazui bonne note, numéro de téléphone eza sous nini. Numéro de téléphone toza na numéro mibale ezali net bato bazana libanda ezali plus 243 80 85 papa, c'est un numéro bien. 85 61 94 94 0 Nasuka. Plus 243 85 61 94 94 0 à la fin. Et il y a Vodacom et Salibiso 081 41 88 012. Voilà, Nabandi, toi était déjà dit, tu connais ce qu'on visiter bana nakata orphelinat, tout le monde a orphelinat, il y a papa Josué, tout le monde a payé et c'est gagné bavandaka. Nango ngai na pesi bino matoni mingi na ba oyo déjà basi basongi papa Josué nzamba pambola bino na ndenge bosali geste na bino. Merci na oyo babengi mama Emily depuis Canada na ndenge ko soutenir orphelinat Vida, donc na initiative na yo pesi ban isika ko vana pe nzamba pambola yo na pesi yo mbote sika ozwami. Merci mingi na ndeko Elias Denis Mosolo na pesi bino mbote nzamba pambola bino bosa été sponsor na nga officiel. Hein, donc papa Mboteza Nabatu. Oui, Nzamba Pambola bandeko nyoso to baleki ebele soki to tangi bamsi ba mona mabe mais Nzamba Pambola makasi servante de Dieu Hollande et na bossa n'était papa Alain Sephora la prophétesse maman Israël maman Eliane do baza ebele ko la Pambola kaka batu nyoso tout. Voilà, ko la Pambola bino soki Jésus Christ azongi te tokutana. Bye bye. Bande konangai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat Vida na $1 a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat Vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat Vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque là batoma basilati $1 seulement franc congolais zana mokaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année netikaka bana nyoso ko bazala wanda ko ba parents soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat Vida baza na posa na biso orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso.
chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.